oleka ezali kama wanga na te oh ali sala bimala la brine batebele artiste bele ba mikolo so pa bazala poto baleka na la brine la brine a toilette publique kolobake apo abota na la brine na bana o bazawana na ndako ya Jani mwana tamoko taza ngana o éclairci tangu la brine a na groupe Chic Choc comme un groupe Chic Choc na Chic Choc lo yenge Jani Fai na po tangu bazali na Kishasa apo abimala la brine ola ndanga bien zemi oyo la brine azalaka nango o akoselaka Licia Mangwala ezaki zemi ya po soki vraiment aza sincère batela imbondo amela so avimba libobo batu bakomi okota na kati ya bafamille ya batu baye kotia ordre nzoka te basali désordre vifa ya 300 pona nini bapese $300 mukebongo pona nini mutavandi 16 ans de la Jani Fai abalobeta magoda te Mbote bonjour na bilo batu bozuli baku ya kolanda biso na mokolo lelo na ezui ezali bongo branche moko to tcha la chaîne à Libération Océan du Congo et pai oto akabongo ba Kongomani et pai oto panzaka to sasaka to belaka moto papa le moloto ekita ezekisa misala nyonso baloke ye kolo Congo et pai oto analysaka ensemble et pai oyo to mobilisaka to conscientisaka to sensibilisaka to sala kabongo éveil patriotique et pai oto longolaka peuple congolais na bolema et pai oto tchaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu et pai oto salaka mosala ya Jean-Baptiste et pai oto akabongo basinzili ko mobetaka mbela koloba ete tango ezali mabeto telema to bundele kolo wabiso et pai oto telema ferme fidèle kola bakuke pour la kozela kaliseko ya République démocratique du Congo et pai oto mokundolaka maloba yankoko la biso les laboraires waloba la biso beche fouiller ne laisser ni place que la mairie passe ezui popo ezui comme la bongo équipé pour la tena États-Unis d'Amérique mana nangana kunya de langana États-Unis d'Amérique ezui comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mireille Mave ezui comme la bongo les grands frères propres Claude Montana, Claude Montana, vraiment na bella, ezui et comme la yo na molonga na yo, ezui et comme la bongo pasteur Alain qui tete na France na molonga na ye, Lorette qui tete et pourquoi pas petit frère propre Bogis bon pema, bokile le kondo et femme pekato, wana na moni bongo qui la met je de talota ke tu mankane konto bokile le kondo femme pekato na Aken et pourquoi pas pasteur na biso vraiment ya Mo Carmel toujours na Aken et maman social maman ya bana bitike la chabia na Akene ezui comme la bongo ba maman missionnaire na plus ronde na mbokani ta ba ben il faut que yo motope ba kokalo Lumumba ezui mona bongo big Daniel Ngenda de Océan de la presse congolaise na mosité na bana ezui et mona bongo maman Célestine na France pe papa Michael pourquoi pas maman na Jolie na Suisse maman Dolo maman Pierrette pe maman Samuel mabolongo toujours ezui et mona bongo maman Mireille na Canada na mboka ya Jolie qui est dit et pourquoi pas petite sœur na ye na London bande ko na ngai bolanda na vidéo et bongo to e bala ko solola Kambanga na oyo papa naza Dame muke ade Madame ba motola na kati ko tala mi c'est bon? Non, mais il faut pas que le contrôler. Madame, il faut que Motorola wana bapesa document nango eza wapi? Motorola na eza ya nani? Yo za nani? Famille dinosaure nde? Oza na document nango? Ça va. Ola ka ba document nango ko. Oza waka. Nyonso ekende yo ngaba na muibi
Vraiment bandeko langa na monto tsheli bilo vidéo wana bomoni Fabo ekoteli batu na ndaku makambo ekoleka la République démocratique du Congo zopesa biso mawa eza révoltant toza koboya teke mutu akanga mutu ngala ina tuna nanu la police mutekitaka kokanga batu na ndaku to ba soldat batu bakitaka kokanga batu na ndaku eloko wana ina yeba soldat azali kokita kokanga mutu parce que on suppose que soldat nde avivaka na peuple la police nde ezalaka na peuple tant nozo ba soldat ça veut dire en généraliser ngala ba fac hein ou bien phase ya biso ezalaka nini phase à FARDC donc la police mutu ekitaka sur le terrain pour na ba arrestation mais c'est quoi comment on appelle na ba fac bango pe bazali kokita ko terroriser ko kanga bato et puis bazo kota brutalement na ebité police criminelle ndeza la kala pour kolanda ba criminel ko kelo sala investigation ko kanga baona bandako to ebike ba soda na biso oya fac bango bakendaka na ba front ko bunde tumba bango penza ba mona na kamona na kate bato ba mona na ka sur le terrain bato bazalaka la peuple c'est la police. Mais n'importe quoi, au contraire, on ne se bat pas comme ça. On a habité sur la rabateni là, je ne sais pas. Mais bien le mot na bilili, la police est au fac, au ezoya kokanga mutu, je ne sais pas arrestation aux alaka lolenge kan. Pour on est en accounté, ils en a camp militaire té, on suppose que ça n'a ndako ya batu pe la quartier ya batu songolo. Tant ba côté les bango bazo mona maman zolo ba papa, tika bana ngala sa papa na yo, ngala sa boy, bazo ba yo simi munduki, ozana Motorola, ezali ya binomo boyoki ba komo pe batangi wana. Donc on suppose que comme on peut te yango mingi aloba konjaka za côté à Félix Antoine Tshilombo. Si on suppose que tant besoin ko kanga batu. Batinda ka mokanda te. Bozo côté la batu landa ko kaka boy bo terroriser bango bo bangisi bana bo komo ko zo ba télévision bo kenango. Bo te la place Félix amemi mboka la biso. Na ye na batu na ye. On suppose que Moussa na mboka zo sala meso malamu te. Donc tozo ye baté ki e ki. Tozo ye baté service nini o ekota rapola ko kanga batu. Bato nyonso bakoma na baoka kokanga bato service nyonso koma na onka kotele mapola kokanga mutu nyonso koya la tsoka mukanda kota lokola pe kongola koma na yeko banga soko moneka na munduki kreka okotuna ete la kisanga mukanda oyo kokanga yo batoki yo kaka bongo ndeko langa bakei na yo mukamate. Donc mboka na biso ezali pays sans loi mboka na biso ezali ko vivre malamu te soldat koti akomema ba TV akoke nango. Donc samitindo justice esengite elo côté bango bakoti babandi koyiba ko terroriser bato. Siko makambo ya botango esala na République démocratique du Congo. On suppose que la loi n'existait pas dans notre pays. Elo komoko ya malongezo sala matela kati ekolo wabiso. Pona nini ekolo ezali kotambola boye parce que mokonzi ya mboka na mutu azali te. Parce que mboka nyonso ezalaka na mibeko na yango ko banda na mutu makolo manzaka tikino na suka. Mais ya biso makambo nyonso ezali ko sala na mboka oyo désordre sur désordre. De to komi ata ko banga service nini a le droit ya ko kanga mutu. Et puis bakanga ka mutu ndenge nini boko kota na ndaku na ye boko makofuye ndenge nini boko ya ko terroriser quand. En tout cas to ko luka bayi bato bazali censé na ko yeba makambo wana. Tout cela là on a bango pour moi mais quand on collecte ça malako parce qu'on suppose que Congolais ne pas libre dans son propre pays. Congolais azali mombo naï mabele naïe moko. De tango la police to fabo et continue na service à kokanga tozali koyeba te parce qu'on suppose que dans la police c'est le service criminel ezali. Ba service nyonso ezali. Alors aner alukaka mutu na town nini. Service criminel et lukaka mutu na town nini. Ba service ola nyonso ekenda ko luka bato ekotaka na ndako mutu na town nini. Et puis na town nini bile bozoko tela ndaka bato po fuye bo terroriser bango lolenge wana. Donc ezali mawa mingi na kati ya République démocratique du Congo. To soki mwa bilili wala pola ko tele sala bilote ekolo biso ezali malamu te. Tango akoya ko kanga mutu ezali respect. On suppose que bile bato bo kamba biso bo vai na mboka mindele. Biso tozo mona bandeko la biso baninga la biso bakangi bango la mikili ya bapaya. Mais tozo sepela la prison ya baninga. Parce que na prison ya baninga bafuta ka bango basalisaka bango misala bazo futa bango. Et puis tango bazo ya kokanga mutu
bazoya kokanga balakisi mibeko bakoti na ndako bafuye bamemi mutu wana po bakele kokanga ye bakondane azali kosamba il faut asamba aza na droit ya avocat na ye mais abino bomemi bokoti boyibi bobomi bosali makambo nyonso bozosala ezali pasi pe mawa bandeko na ngai émission ezui tolobela mboka Congo chaîne na bino libération ezaka pona éveil ya conscience toza kolinga ngai na tolongana na boumbu toza kolinga ngai na tomiyeba nani nde tozali tango mutu azoyepa na ngai atala ti teni ya sokoto to nzakomba il faut lakisa ngai papier et puis tango nazokende il faut naza na avocat na nga tango naza kokende faut nayeba pourquoi naza kokende bokomema nga kaka bontaba bonyama te bokokotela ngai te boterrorize ngai te pourquoi makambo ezosalama parce que bazokangama bango na bango parce que batu ya Félix na batu ya Félix bazali ko mifutama ba règlement na bango na tangu oyo mbutu eza na kana bango boyokani ezali malamu te ko bana mapona mina bango basalaki ba utilisaki bato baike bafuti bango te bafuti bango na mbongo ya makaku lokola bafuti bango na bofuti ya makaku nde bato baike babandi kokende pona kosala nini makambo kasi botala théâtre oyo ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo bandeko na ngai tozongisa miso na biso bo s'abonner botala bémission bo liker bo partager yango JKM le number 1 océan de la presse congolaise bo s'abonner massivement bo partager bémission lolenge mwana mère de Brino na Autriche asalaka soko kuti émission landa yango du début jusqu'à la fin ndima ba publicité nyonso wana pozongisela kabiso ta un liota po esala kabiso malamu ali pasa langa ino ya se ante live to bunde tumba ba mama ya moto mojali moto mozima mite assalamu alaikum na mama jawa pela ba musulmani so boli bona carême na South Africa la mboka gilo mpingana na naelo mpingagi merveille kitoko pe ba mapasa bande ko langa ikabu ya l'homme puissant Chela biso vidéo. Il est encore jeune comme ça. India. Hein? India. Non, pas India. Non, pas India. Émile. Pas Émile. Il était DG à Logefrem. Ça peut pour Vous l'attendiez à Kigali? Oui, on l'attendait à Kigali. On l'attendait vraiment à Kigali. Et il n'est pas venu pourquoi? Non, je ne sais pas si... Je crois qu'il doit... Peut-être qu'il est venu après moi. Je vais me rappeler de son nom. C'est un nom qui m'est vraiment familier. Côté militaire? Côté militaire, non, on n'avait pas de contact militaire. C'est vrai qu'il y avait les contacts militaires, c'est pas nous, c'est le général John Numbi, on parlait avec lui, et l'ancien président Joseph Kabila. Mais nous, au cornet Nanga lui-même, n'a pas de contact militaire. Ça, vraiment, je peux l'affirmer et le réaffirmer parce que c'est quelqu'un que je connais très bien, plutôt, il ne me cachait rien. Il n'a pas de contact militaire. Donc, les contacts militaires, c'était John Numbi. John Numbi est l'ancien président. Qui était chargé de monter la partie militaire. Patience Saïba, c'est ça? Ah oui, Patience Saïba. Est-ce qu'on parlait avec lui, il était à Tanzanie. Il disait non. Il m'a dit c'est quoi je m'en fais que nous on a fait une chaîne dans la Tanzanie. C'est Saïba. Et il devait vous rejoindre pour entrer dans votre mouvement. Oui, pour entrer dans l'AFC. Okay. Maintenant, revenons un peu sur le général John Numbi et sur l'ancien président. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ezali moko ya ba rebelle on suppose que ya nanga bolanda conversation na malamba oswana nani bazali kotunana siko likambo ya nanga balingi ba pesango bokonze pa ya Kabila tala ndenge ba kotombola Kabila o asalongwa kala pe Kabila moto mopaya entre guillemets ndenge bolobaka bazali kolobake Kabila nde moto azali sima ya nanga Kabila nde moto akomi sima ya ba M23 Kabila bazongisi tala ndenge ba créaka ba théâtre pona ko bungisa yo mayele
ya solo soki boko kokate bo songi la Kabila pe bokonzi la soki boko mona ke Kabila za na bokonzi tiki no lelo na République démocratique du Congo ya lisoni ya komona mukonzi mususu azali kosola na rebelle po apesa ye ba détail auti kuna azali kotangisa ye makambo ndenge bango ba kosala est la République démocratique du Congo ezali mawa na irresponsabilité na incompétence ya bakambia ye ko le Congo. Alors Congolais faut se révolter. Tala niveau bazongisi yo. Tala niveau ya bonyama pe bozoba. Donc ba service nyonso ezali ko sala ta mosala te, ba ali ko futa bango misolo ya pamba pona ko monyoko bato. Boyoka conversation est-ce que ezali esengo penza ya muto yoka yango? Est-ce que ezali penza esengo ya muto yo Kongo na matoi? Boni komo tali sa penza komo zangi mayele boye. Ah, Congo langai ekomi wapi pande ko bino moko botala makambo so lekala est la République démocratique du Congo ngana eka ko sensibiliser pe la sima lango to tika kabo ya video Gamaroka mobino omoni ba cercueil ona mutuki po ezwango ekende ne est bomoni mutuka ne zombe ne est bakongola bazokufa na likamo kutu ebiti ata mutuna makolo te o mais tu sais que na ko signer ba ko na ba 123 bakongola ba makufa tala bene ndeko balandi ezali pasipe mawa bomoni etuluku ya bakesi wana baza ko somba yango ezo matana mituka lezo kindaka la est la République démocratique du Congo. Donc bazali komo boma bato pe ko kundela biso bandeko la biso lo lengete na tiki boyo kala commentaire wala makambo ezo sala na République démocratique du Congo ba konzi ba yebi yango te. Mais bazali ko kosa makambo loko ba kosa ki ete mona mboka Kabila kenaki l'exil. Lokola ba resir te Kabila kenaki ndeko tambola. Auti bisika pa uta ki na ko négocier pour la passion la République démocratique du Congo. Azali ko zonga pona bokonzi boye. Akenaki pe ko négocier ko tambola ndenge Tshilombo azali ko tambola. Pe bango ba kosa ka exil azongi pe ba yambi ye pe le tuluku ya ba Kongomani. Pe avandi na kimia siko babandi komo kosa makambo théâtre po ba affaiblir biso to landa te to kota siko na kati ya bonyama na bango na lokuta o bazali kopesa la population congolaise. Yango nga na yebisi bino bolanda te. Tango ekoki to longola bango nyonso po ete bazali kosala ata eloko moko te pe babongi na bokonzi te. Peuple congolais telema yo kamela oyo bandeko na oba kosala. Eloko zali kosala pasi bato oyo balingi ba telema bazali na ba moyens limité. Yo oyo lingaka ko soutenir kota luka tinda sala lolenge motema na wezali ko tinda yo. Po ete bandeko bazo makasi ya kobunda tumba lokwa baninga ba ko bunda. Baninga bazali ko telema. Moto eko pela bisika nyoso esengeli moto pepela na République démocratique du Congo ndeko langa tselanga video ya mikile bapa ya bayindo lolenge nini eko ndoko On est fini pour le gel. Non, Bassirou, laisse ça. Non, laisse ça. Bassirou, l'ordre de rôle. On est avec Bassirou. Vous étiez en train de dire votre impression, Bassirou. Ils sont en train de rechercher des leaders politiques. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans un pays où on interdit aux gens reconnus par la Constitution de se prononcer. Ils sont en train de violer la Constitution. Et pour le parrainage, et pour dire que dès que beaucoup d'opposition doivent voir. Voilà ce qu'ils veulent interdire. Maintenant, les Sénégalais n'ont qu'à choisir et se décider à faire ce qui doit être fait. Ouais, merci. Pardon, Bassirou, vous pouvez continuer. C'est ce que je disais, c'est de la honte pour notre démocratie. On ne s'attendait plus au Sénégal à devoir se battre en prélude d'élection pour avoir des élections libres et démocratiques. Ça, c'est la plus grande honte. On est bousculé par les forces de l'ordre. On n'a pas pu terminer notre UTV. Donc, wana totyeli bino video ya basénégalais botala pe epai na bango lolengeni lezali kondongwa atako bayi polisi bakotelema me bango peuple pe bali kotelema ezali kuna opesi mbwambwa boye
pamba te maponami ya lokuta bato balingi yango lisusu te me bino na Congo bwali bobele bindimandima bilialia biyiba lokuta la lokuta pamba te bolingi ekolo ya bino te biso nde babomi ya ekolo ya biso pamba te basalisi biso makambo ya lokuta uto 2018 la bosangai na biso bayiba maponami ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi na pesi mbote bisika azali baye susu koyiba biso kopesa biso maponami ya lokuta tala baninga nde bali kotelemela babito kondima maponami wana te me yo congolais bobele ko banga bazali ko bomo ko sala biso makambo mabe et puis bakomi ko ya ko sombaka bakesi awa basanduku bokundi bato po bamemaka yango na est République démocratique du Congo on suppose que bazali ko bomo tongo midi poko pe bakunda kala ba fausse commune me ngai nazali ko betela bilo mbela tango nyonso bozali ko lekisa yango loko eloko bolingi ko yoka te bolingi ko s'abonner te bolingi ko tala te bolingi bobele biloko oya mabe o bato bazali ko sala bilo ne kuna to ali ko mona boali ko kima mbangu mais bongo bolo bakaete musique ko beta mate bato bakoloba te bolingi mafingu bolingi bakama mabe bolingi biloko loso me oyo ezali kolobela bilo solo ya mboka la bilo ke botele metango ezali mabe bazali ko bobomo ba criminel basi bakoti bali ko mosala makama mabe bakomo ko kele ko bomaka na minduki ndenge ezali ko yebisa bino boye na makala na commune ya makala na balabala yango ezali oya suka na ko bosala balabala ngo kikweta soki kipata entre kikweta ou kipata ba lebele bazali kokoto bayela ba machete victime ezali libota moko ba koteli bango ba pandi papa ona monoko na likolo ba bobele ya solo kabuya ezali témoin batu baye ko benga pe ko luka biso balobi mama beta mbela bayiba sase bali kokota na mandoki bali kokota baye ko yiba ba terroriser na balabala makala la kikweta ba pandi papa monoko ba yibi ba télévision ba plasma ba yibi misolo na 2h du matin likolo ya nini mai moko bimaka te na République démocratique du Congo bino ba konzi ya régime des eaux ba konzi ya bolema botala likambu oyo ndenge bokotsela biso ba lebele ba bomaka bato na banda kuna bango mai mako bimaka te ezala biso to ali victime 5h du matin boko bima 4h koluka mai po ete sengeli moto asukola esengeli bato balamba biloko ya kolia likolo ya bato koluka mai bato babimi balebele baye kokotela bango na mandoki bayibi biloko bapandi minoko bato babebisi babiloko ya bato lelo bato bazali kolela mboka eloko ni ezali kosala la police na kikweta papa moko akitiakele kobenga aye kokuta bobele ye moko na kati ya commune ya makala police akoloba la papa sikola kosala nini azali bobele ngai moko bayiba susu bakendaki wapi kosala patrouille ya miyibi tango bakoboma bango bazalaka te. Cela veut dire que la police loko la kofuta mate akoy moyibi vol mais armé ko keloko côté na ka batu loko ba yebi ke batu ba ko luka ka mai mozalité batu ba ko vivre loko na bazamba tango ba ko luka mai ba porte li polele po ete batu ka mai ba ya ko konta ya botondi sibiloko tala bato wana bakutanaki na makambo lobi moleki epesi pasi pe mawa libote eko luka biso koloba ete mama beta mbela yo zali molobeli afuti biye na ye ya pasi aye ikutu la bozongi azalaki na possibilité te abi mama soki obokoki kosunganga pe tosungie na mwa 1000 francs yo wana ye kozonga alobi na ye kolela mama se ya beta mbela yaka kozwa bilili bozali komona makambo ndenge ezali kosala na kati ya République démocratique du Congo etumba oyo tozali kobunda ezali ya biso moko te tozali kobundela tout peuple Congo po ete azwa indépendance na ye bandeko tolamuka totelema to revendiquer ba droit biloko oyo totika yango te ya film elingi kozonga ya entre Félix na Kabila totika yango te bango bazali kolia bana bango bazali kolia mabota la bango esi ngindi ba entourage na bango basi bazwa misolo ngai na yo oyo tozali bato ya pasi tolongwa la bolema ya kolandaka bango la sima to bundele kolo wa biso na bosolo bato bazali o bakobundele kolo kasi bazali koluka to kobima lolenge nini biso boseya to ela kingo to ela mayaka te tozali kosenga pata bato batala kabilili pe basabone bato bazali kosabone te kasi siko bolingi nini soko olobi te oseya mikolo yo ozoloba te tomoni okomi na ngambo kele kolia kanyaka awa na koloba yo kosala nini oko sala nini s'abonner partager liker botala ba vie et mata po ete tozo mbongo to libérer kolo abiso bolingi tesika to kosala boni to tikala be milelo na awande la sukisi na beli bino banso bande kolanga botala mami lokola oko benga biso mingi to koya na Équateur mwana mama
to sola kasi nyonso ezali bobele makoki ya moyen de déplacement na Congo central ba ko benga nyonso ezali bobele makoki esenge to bima to zala pela ba oya biso to ko bima biso boko te to ko bima ne tuluku ya bato o ba ko zapela sima mekongo la biso polo ko mo batela biso po ete bato mingi pe balukaka pe ko sala biso mabe mais nzambe ya lola azala kati na biso to mifungwa ma to mitombola merci na ndenge bozali ko s'abonner mais botala be miso bo consommer yango bo pesa ba vie bolandango du début jusqu'à la fin bolaike bo partager yango communauté la biso to sungana boya awa bolongwa no sima ba musicien bolongwa no sima ba nini bango basi bazui ba misolo miike awa ndeto ali pe la posa ya misolo poto revendiquer ba droit peto sala soulèvement ya bosolo pe kolo wa biso ezwa indépendance pona boye ezali pasipema merci na kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne matondo na bino banso Luc Makanaki prisonnier de Jésus. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Luc Makanaki, prisonnier de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci na Peggy Lomboto na Pointe Noire et pourquoi pas Nancy na Katipeya Pointe Noire. Wana Penzaba Oyanga Bibish Boseko. Merci na Léon Lompinga. Ye wana atikala ya biso papa ba orpheline oyo mendoi ya papa c'est notre papa on le salue. Vraiment mingi. Merci à la servante de l'Éternel Christ en vie. Que Dieu vous bénisse. Et pourquoi pas, bino banso ba oya biso vraiment, bozana biso kaka. Elongo ba poramento Angola no bondia botar de bono eta remise ko komela bilo mamour d'Angola na mokitene Florence ya Matondo mido eza moya mamour eza moya ya Juka M le number 1 au Seigneur de la presse congolaise babo a fête la bilo so ban avril vraiment beau sepela malamu pourquoi pas mami mbala et pas ko sepela bongo les 12 ou les 13 nzambe apambola bango nyoso apambola vraiment Big Daniel Ngenda apambola papa Alfred na mama Clarisse la patrouille la mort nous vaincrons apambola ba résistant apambola nous basonner ensemble les 14, les 13 de Rosala pour nous vibrer, pour nous salarier, ouais, sensibilisation, pour le peuple qui tant ils allaient malem beto qui n'est pas au bakosonga. Merci na Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci et prompt rétablissement na Pape Joy directeur recherche stratégique et pourquoi pas sango mokonzi personnel wana zali pareil be miso babiso vraiment studio la biso toko tia moi moké ezali son pro hein. Sonde Pro, hein? Voilà, on a mon bango, balobi MK Sonde Pro, donc son pro, donc soya ba professionnel, boya voilà beaucoup de pape Jen, beaucoup d'ingénieurs, bazali wana numéro et ko défilé, en tout cas boya vraiment bato bolinga ka musique, les blottons bo beta concert, hein? Et beta boum boum boum, bo qui paye musique et zo répondre kitoko, bino bato boluka place à répétition, boya, et ça ka pour la ba chrétienté, oui, bango bazana bango ba frère en Christ, mais yope, oh beta la musique profane. Son hein ezala kitoko yaka na MK Sound Pro hein ndekuna okukuta vraiment ba matériel oya solo ya makasi boyebi gi wanzambi la basse mam ye penda betaka bokuta jay ye moko boyebi vraiment bango baza ba yembi ya solo alors to bengi bino ebele kabuya pib muke bongo to sisa la biso engaje Zambe nanga yo molingami malamu alingaka pona bozuite molingami malamu alingaka pona bozuite alingaka pona bizaleli yango na bengi yo moninga alisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya alisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema suka sembe boye bimisa ezali bozila tango apasi moto akosongaka soki pasi ekomi na motema nalapindai mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala olangwisi motema na ngai Hello
elongo tobandaka na bazele komataka bango bakokila kolibaka nzambe asi mingi lelo bakwai na bango bazongi na mokili bapumbwe Salut la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ce qu'on avait promis, c'est bel et bien arrivé. Alors, nous sommes dans la salle MK Sound Prod. Alors, notre salle de répétition ici, on a aussi des matériels pour faire louer. Nous ne sommes pas seulement la salle de répétition, mais il y a aussi les matos pour la location. Alors venez travailler à un prix de famille, les musiciens, en tout cas venez, vous avez des projets de concerts et tout consort, nous sommes là pour vous. On peut accompagner un concert, on peut produire un concert, une salle de répétition est bien mise en place. Alors je vous invite tous de venir et je remercie la force de mon père Guy Wanzambi Bass, la légende. Merci papa pour la force, merci pour tout. Alors la salle est bel et bien là, sur Willery, avenue Luvungi 160 dans la commune de Kinshasa. Juste si vous êtes sur rond-point Willery, demandez l'avenue Luvungi numéro 160, la salle est là. Venez travailler et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Soyez bénis. Merci. Yaboye nazwi na yo Yesu yaboye kaka na yo nzamba pambola bino ngai ndeko na bino frère die mabana kitoko lelo na ya na boka de oyo ya ndeko na biso Pape J mwana ya légende Guy Wanzambi. Donc to sali Pape J asali biso boka de oyo pona ba séance na biso ya ba répétition to invité yo to bengi yo ndeko yo pe yaka ezala ngo musika te. Soko bungi ezala oka na numéro eleka na bande de l'écran na bisoana. Donc avenue ezali avenue Luvungi numéro 160 eza na rond-point Willery, juste na rond-point Willery so komi o benka numéro na ba oyo zo eza non loin na prince. Donc to bengi bino bana na nzambe boya ba séance ba répétition nyoso boni bo sala boya sali yango un beau cadre de on a biso Pape J sali le roi yemo pas à la musicien donc atie bilo ya qualité. Donc, boya ebele to bengi bino na kombo na Yesu Masiya. Amen. Salut tout le monde, je suis Ben Mavinga, votre frère. Je suis en train de faire cette vidéo pour vous inviter à venir massivement à ces beaux cadres que nous a offert notre frère Pape J. Nous sommes précisément sur rond-point Willery, avenue Luvungi, numéro 160. Ne manquez pas et nous ne manquerons pas de dire merci à papa Guy Wanzambi Bass pour la force. Et venez nombreux, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.
Alors merci na bilonyoso ingeta bana mvuluzi to bunde tumba ya solo la bolingo na lisanga nde to kolonga Congo nous appartient ingeta la perte doit quitter nos esprits.